la vérité, vérité. Ok. On a besoin de la vérité, vérité. Ok. On a dit que chaboyer, pour ça, pour la mascara, et l'homme est dans ma baie, mon parent, mascara, tété. Ce soit beaucoup comme la ciné. N'engezo l'Obama, que 50 attaques qui si là. La moindre n'engesika a fini qui si là. Est-ce que Milo a fini qui si là? Ce qui Milo a répondu, Milo hasard intellectuel. Ça n'engage qu'elle. Et puis, ça n'a pas na bango na kokota na bango te. Donc, ça quoi engager Milo. Donc, Milo le bandé ko loba et engagé ye. Nga itali nga ite na yebi na nga pété pourquoi loba ki bongo aza mukola yi marmina zo ça. Na ko s'excuser te parce que na loba yi mabete. Na neska ya ko s'excuser te et zala na abakok et zala na libo na famille bota. Na za neska na ko s'excuser te parce que na loba ki na nga mabete na répondait quand émission. Liko nango. Bakende bazonga bango nyonso bakitaka papa pe lombe po babima na limosopo ya papa elombe nayibisa ya Charlie akotisa nzambe na makambo mona beko ngede sanini ok toujours combattre mais jamais abattu eza mbasu momi balé momi balé eza mbasu pota mbasu so mutabwakeli eza ndi abomio fo mona pota wana so ba sale passement na bimara libanda so ki alali te na butu nga alala kana butu te ponde kona nga zo kapasi akolala na ndenge ni azolela butu 5 heures bi pota na so bandi ko bimisa mai pota ne ana dépasse kisi nde kisi douleur de douleur et pota esali elie ezolia eliko puis so kutai na mutamala mpe ebandolio yango elia kamisu siko tous les deux mako mbasu wana yande likambo ti do ka basu wana mbasu yande likambo onga nazomona papa na ngai to baki banana ndenge nino kibaki la mwinga malamu maladi pour vie na eza ye o koma jamais netiye ozwe longi na ete chance na nzamba tinde na mokili ozwa ngote pantalon na ekoma yanga te robe na ekoma yo te okobwaki la mwinga maladi poni a plus liko na ngo biso to mortel toko kufa tika mukiri koleka ngazala nga prête pour na senga pardon en tout cas so na moi na léser moninga il faut na senga pardon donc on a ngola na likambo te mama if love is crazy love is funny na pesibino mbote na kombo na Yesu c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash, je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela. Et puis difficulté à foutre la bana minerval pour tout suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 na pesibino mbote na kombo na Yesu c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash, je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté
eza mingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté à futela bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32 229. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans une émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, le news, c'est ça, tout Babango, avec Yves Ipan, ton seul directeur d'info, la fin avec la série continue toujours dans votre chaîne super promo. 1043. Voilà, merci. Nous sommes déjà avec l'artiste comédienne Maman Pati Melanga. Tous les années, nous sommes ébélés par rapport à l'actualité et puis par rapport à parcours. Il y a Moussala ou Sali puis il y a théâtre. Alors, merci na Pierrot Mazalanda derrière la caméra. Merci na Poupon du Bon au Canada, mon ami, na Piche Bamot ébélé. Et grand merci comme ça à mon grand frère que j'aime bien. Jean-Robert Kalala, le savant de l'ADC, la force qui a Timotema. Il y a maman Nicole, maman la parfaite, ça va être à Paris, qui c'était mon fétiche, bonne guérison, mon ami. Et sans oublier, ma maman que j'aime bien, maman Billy Vumuka Fondation, tout sur la Veuve Orphelin, et Billy Vumuka Fondation, tout bêtement sur le canal de Salaga. Merci. Na maman Ménite, maman mais tous pépélés en béto, le maman de Kelemba, la Bossanité Fondation, Lissalisi et ma meilleure fondation Lissalisi. En tout cas, on est toujours ensemble. Voilà, tu peux si monter pas, il y a Pati Melanga, l'artiste. Boni Santinayo. Et puis, il y a Moussala Nayo, ça évolue quand même, ça va? Oui, ça va. Bonjour. Bonjour, merci. Merci, bonjour à tout le monde. Au Bazolanda Bisso. Je sais pas, na moi, bonjour, na pourquoi bonsoir. Je vous aime. Donc, Pati Melanga est là. Voilà. Ça c'est bien. Alors Boni Moussala na kati na tata te bi yo moko za rappel de temps en temps dans l'église oui. Ça il a toujours Nzambe wana et donc il évolue peu sous bien. Bon, on est à vie hein. Okay. C'est ma vie donc à tous les temps, à tous les jours donc nous a toujours on est là en colo pour te retikate pour ici quand on a des fanda si quand on a des biso ba mon biso et si quand on a des Nzambe wana zo sala makamba ne nazo perception bonne santé donc tout ça conspiré et donc maramba bien quatre na bon Nzambe donc je suis là na là ensemble toujours un groupe évangéliste. Oui, groupe évangéliste Césali mais ngai étant que mukolo étant que maman parce que na koli na de sous-parti melanga o wana te ya ba 2000 ya ba 1998 ya ba 2002 et tout na komisko parti melanga 2023 veut dire naza maman et na tika na évangéliste parce que évangéliste bana bazu ya bazo kota donc biso to sala maramu susu to sala to kota donc ndenge za kaka. OK. Ça c'est bien. Ma évangéliste Izanango. Ezali. Voilà. Boni santé à papa Godé Mabata siko ça va? Et gloire à Dieu nazo pesa pena Nzambe merci di susu pour na santé à papa Godé Mabata ni tete Nzambe wana. Maman mais lelo toujours boma comme mais kolo soka boy na ye a boy na ye po ibelo bin Nzambe abosa na ba souvenir ti. Dans na livre Nzambe faut tika ka lembo. Faut sala ka lembo tiki pene lembo. Zambe na nga pena tanga kotala bi et Yves Ipan mo muto nga sani alika donc il faut zalanan yango na ba papa Godé zaka ba souvenir parce que papa Godé ba seli Nzambe bo mwana mingi
Papa Godé, je crois, à l'époque, on a qui déjà enseigné na Katia. Il pas papa na biso ngalasi. Donc azako c'est l'ensemble kuna na minute aza penza apôtre, comment dirais-je, aza pasteur ordonné, donc azo kamba et cellule monko ya papa ngalasi kuna na Mongafula. Oui, na Mongafula. Na cité maman Mobutu kuna, donc aza kuna. Non, c'est un peu ça. Voilà, merci. Bandeko bele ba tala biso ba paiement parcours ya maman Pati. Oui. Nous sommes au combien d'années déjà et puis au bandango nini maman Pati akoli wapi tout qui non na moi naissance na yo maman Pati akola na quartier nini et puis abotama ndenge nini ti lelo koma maman parmi ba maman ya mini na kati ya musala o ya théâtre. En tout cas question et c'est pelisinga makasi po banda na banda carrière nanga ti lelo batuna ngante ko botama wapi ke naneni minde naneni minde wana tolekaka tolinga linga te mais artiste bomba mvula te mais na batuna ngate. Maman Pati Melanga aza originaire ya Équateur. OK. Je suis de l'Équateur. Na botama na Kinshasa. Kinshasa, OK. Na 1900 wolo. Précisément na Yolo, ngana pena mwana Yolo ya Tongo, Yolo Nord, na commune ya Kalamu, na avenue Tumbumani, numéro 15 bis. Donc on a ça pena mwana ya Yolo ya Kala. Yo pe le ngai. Donc voilà. Donc moni tout ça famille kaka. Donc on a ça pena mwana Yolo Nord ya Tongo, na profiter na pesa bana Yolo nyonso bana Yolo. Mbote vina nga muketonga mwana Yolo atongo na pesi bambote belé bisika zali Kolo Dallas, voilà papa Ivoloko bala na ye ba chulai ba tontolai. Donc ba desouza bana Yolo donc ngape na mwana bino bachela voilà. Donc ngape na mwana bino ya Yolo ya Lola digital mutunanga ba mbote voilà en tout cas il faut rappeler ngaka ouais dino yongo Oziboziana voilà donc toze belé ba joueur pe bazali donc bazali tellement belé donc mwana bino pe ya Yolo ya Tango makasi donc yé yo penza musika sika voilà yo yebi bango penza on va ba kokina bosani li soir avec na avenue Turumu na likolo wana egoya on est vraiment beaucoup quoi vraiment toza ebelé nga vraiment na koli wana ya wasi tout le monde à Dallas. En tout cas il faut rappeler kakisa kitoko makasi ça la bien. Donc voilà et nazako il faut parce que pas quand tu na boto na mboka. OK. Via na salaka et puis na tonalité nanga itikala pe mbongo parce que na de peur de mère papa nanga za ekona pena na bikoro. OK. Na bikoro wana fali na papa fali papa Alain Pela baburo. Donc maman nanga sikoza mongo penda ya bouya. Bouya na kati ya basan kusu. Donc je suis vraiment de l'Équateur et na linga pe ko ba culture na ngai na linga pe na komi kota na kati po ce ko pe ninga to ko beta ngo ya jeté. Voilà. Donc voilà normal. Okoli ndenge nini et puis maman aza vivante et papa na biso est-ce que ba parents ba boti maman Pati bazana bon moi? Non, malheureusement. OK. Papa nanga akufa Aza orpheline de père et de mère. OK. Papa nanga akufa na 2005. OK. Et maman nanga akufa kika na 2018 awa. OK. Voilà 2018 donc aza orpheline de père et de mère mais aza na papa nanga oya makasi oya soutenir kanga spirituellement physiquement Nzambe abomoy. Amen. Nzambe abomoy wana atika ka bana ba orphelin te biologie, il est le père des orphelins et le défenseur de vivre toi na mbili tinati et nazali na papa nanga ya molimbo l'apôtre Jean Robert Ngondo papa wa soutenir biso na kola biso nzela penda ya Nzambe doit toujours na sia makroné donc voilà. Voilà, okoli ndenge nini na quartier est-ce que zaki mwana moko teti mwana moko impoli mwana moko abanga makambo te po bangala baza ndenge wana sina bomona déjà bakolaka na esprit wana bon ngalo ba boye omoni Nzambe soki akobengaka yo un jour apesa ba caractère moko boye pour 15 jours na futur na yo
Non, non, la future, on a toujours, madame, on a toujours un témoignage, il y a bien. Ok. Je crois, on a une émission sur le terrain, sur Avenue Nanga Bisika Nakola, Tony ça la bien. Donc, bah, bah, yebinga, bah, yebi, Pati Milanga, Aza, moi, na moi, Simoko, Asolara bien. Ok. Aza, vraiment problématique, mais Alingande Bouzo Bate. Ok. Respect na yaya, na maman. Oui, ils se respecter. Donc, alinga mutu nyonso a nemité. Donc, oko kitana yolo wana tilelo parce que ça sika on a kola na yaka pe wana po bande ko na pe bavandi wana. Tilelo malgré biso babuka biso lopango na tumboma parce que biso lopango biso za na se na tumboma ntango ba sala ba tirage tango kabila le père ayaka. Biso penda bemba saulona. Akita penza wana. Akita wana. Papa biso aboyaka lopango na ye kendeka bongo nde bemba yaka penza tant le père azaki parce que le temps kabla le père azaki bemba solo na zaki nana. OK, voilà akita penza batu ba histoire ba papa nanga kangama na kati ndako aboko bimabi parce que so babuki lopango na ye akokende wapi ezaki penza mawa ezalaki pasi jongo ezalaka milelo na milelo. Alors moi bête normal parce qu'il y a na koli nanga et na yebi pour kambongo ezalaki vraiment facile comme on anda ko bolala ba mvula na mvula et kita na 5 minutes babuki yango pourquoi ezalaki ni en fait ba ndako yo baboya ki botongi na balabala bazaki ko boya bakala munde bandai kotonda so bandako ezaki pembeni de babuka yango na pesi ba coup de chapeau parce que ko bongisa kala mwana bandi kala si biso to ba victime ba victime penanda ko lala na sebu on a kala mwana ezala ndenge za wana on a pesi coup de chapeau na chef de l'état Félix Tshisekedi notre président notre papa na nenga eko réaliser rêve ya bana kala mu bisika wana parce que pour ça biso zalaka kala mu et kitana se bati na biso po ya sika na bongolo wana pour vraiment ba vivre na kimia parce que biso to nyoka mingi voilà to nyoka mi ava babuka biso to zaka kozinda et tout et ezaka mamba ya bien te quoi so il faut les petits boyer bon na ba dégâts batu musu batika bandaku batu musu ba perda biloko batu bakufa elelo nzamba salingolu papa na biso Félix Tshisekedi a réalisé rêve wana nzambe penza apambola ye bisika azali nzambe mapesa ebo moimolai parce que et c'est presanga tant na lika wana na bongo nazo mona pon wana ngabi malgré biso tozala ba victime parce que toujours dans la vie ezala toujours bon batu musu ba lekimbeka Ponini va bénéficier. Tout comme notre exemple monene les akolo yesumasia ya tika kinyo soya le kambeka pona biso poto zala lelo donc papa na biso zala ki mbeka parce que papa nanga akufa mais na susi wana ya lupango akufa na ba condition moko ya mabe akufa libanda ye mutazaka na lupango na ye parce que à cette époque là papa nanga zaki ingénieur atongaka ndako na ba qualité ya lingaki parce que tozaka na se mais tozaka ozinate ndako na biso zaka masoko zoyo zomona okuna parce que on a tonga 3 chambres salon na ye 3 chambres 8 tozaka ni tezana 4 chambres 3 chambres na 4 na loba na 4 zaka na studio ba pour chambre ba ba bimisa ngo libanda yaka na 4 chambres 2 salons et côté ya ba besoin na biso ya ba intime tu zaka pena munene soko ko taper na kati au vandi olali pe donc izaki facile mais na pesa kanza merci moi récompense ezaki récompense ezaki vraiment ya malonga te il était son chef de vraiment malonga te bakenda ko pesa biso mpango moko kuna na yebi ata koton te koton so na kena bunga nanga on dirait ba créer rendre ko créer ka système mon beaucoup c'est katé papa ils ont biloko moko eza passe eza ma passe ça passe makasi bakenda pesa biso mpango moko boy kuna koton ko na yebi na nto so na kena na bunga c'est l'été eza soki au côté qui colle so kiti ya bando yo nete ce que so batia banzela so batia ba prince na yebi te mpango zeka neti awa ati awa ati biso ka anga lo lokwa nazaka ka ngai moko na baleki nanga baleki wa kovanda kuna te bobutami combien nazokoma
baleki bakovanda kuna te nga azali na baleki 4 banana baleki 4 na nsima me naza na bayaya liboso tozalaka 13 mibale bakufa totikala 11 nde sikoyo non papa na nga abotaka mama na nga mpe abotaka baye kosangana baboti biso 6 na bayaya na nga mibali bayaya na nga basi tosalaka neti 13 na mibale baye kokufa totikali 11 voilà nde eyo osalaki natali nga biplace oyo tokovanda boye te fo tosala nini totekango mpe na moka ya mokie po tozalaki mpe dans les besoins papa aza te mama aza te bozaka ya bino moko parce que à cette époque là ta papa na biso akufaka mama azalaka te mama azalaka na voyage tosaka biso na biso e toye koteka wana mwa mbongo moko ta esunga biso tovivre kaka mais ti lelo nareketa lopango na biso po ezalaki makila papa na ngai motoki ya papa na ngai oyo asalaka mpe basérie wana kosala aza na fonctionnement na kati ya l'état azalaki fonctionnaire plutôt na kati ya l'état mais eloko na ye abimisa na mpasi kindaka bongo eotikala ndenge nini eleko eza awa na una nayebi nanga mpe basi wana mpe nayebi nanga mpe bacentimètre te mwa carré moko kaka boye batieli bino anga donc boza na capacité ya kovanda kuna bao bavanda kuna bana mibali oyo bazalaka mpe na mibali baza mur basignal nayebaka mpe ti lelo soki baza kuna soki batekateka nayebi kokola na ona quartier ezalaka ndenge nini yango natuna une question mobulu est-ce que mama pati azalaki mwana moko impoli komanke bamikolo ou soit kozokisa baninga na ye ya classe voilà tout ça yango na ote koloba na bi mama pati ndenge akola respect na motu nyonso nayebi te yango nalobaki il faut kokita na terrain kosonde quand même esalaka mpe bien mena ekole nini mama pati atangi natangi na laïque laïque ya étage laïque ntango eza kitoko ntango eza ma étage wana biso toza bana ya laïque baserie oui oui na lelo no atangi wana nazwi certificat na nga wana apres naye kolongwana ke na lycée professionnel de Kasavubu na Liproka na Gambela donc wana est-ce que bacollègue ya basien collègue na yo lelo mpe baza mwa bato mingi na mboka Congo mwa célébrité ezali bayebani soki okoki raisonner mwa bien vraiment nayeba bango masusu te parce que bamisuku bakendaki na bapoto parce que laïque à cette époque là à cette époque wana na époque wana laïque ezalaki mpe l'école ezalaki na sango bana penda ya bien bazoya kotanga wana donc nayebi bacamarade na mosusu basola bakenda baza mosusu baza na bapoto donc topanzana mais bao baza na Kinshasa mingi bayebanga te bayebanga te ngaka na rapelaka bango na comprendre te mpo basenga nazalaka mpe moke makasi oyebanga te bon ntona ye osala théâtre je sais pas mosusu bazalaka te bayebanga te ngadi fo na rappele mais na kombo bakoyeba mpe quand même oui na kombo bayebaka pembe milanga parce que kombo nanga ezalaka mpembe milanga nga mosiko na balusango tellement nazolinga papa nanga mingi atia milanga liboso voilà ça c'est bien alors oye koembrasser mosala oyo ya théâtre ndenge nini histoire wana ekosunga biso o bandeko mpe baza désespéré na vie balobaka tokosala be mais bachangea à vie bakomaka vise ben tokenda na avant mpe kuta osala théâtre etili nosilisi mona opense okoma nani osala nini comme osala à part théâtre à part théâtre nga na nokana nazala docteur en tout cas nga na nokana nazala dessinateur donc voilà nanga nazala kana nazala avocate nazala avocate mais occasion wana epesama te vie ya natilisaka classe nanga nyonso te nakataka parce que ntango ozokola oza na moto azolandela ovuma te omoni baka eyaka ya bazemi eto bayaka kosentenga e na kati classe to na kati classe naye kobota mwana nga Deborah début d'EPS la fille ya maman po basi wana ezalaki so basente oza na bomwana yaki soni
na quartier papa nanga azalaka dessus makasi mais azalaki papa malamu akosiaki toujours ngai nazalaki toujours na makone po aboyaka baketika nga aboyaka navandaka pe papa na nga azolandela nga po baseri wana papa mama na nga azalaka te po bakabwana nga na papa azalaka na voyage titi naye kobota mwana nga e na se decidaka na lobi lokwa na kati classe na nga naboti bomwana nabota lisusu sikoyo te naye kokota na mama mosusu ya kotekateka kokende lukaluka kokoba mbongo e naye kobongola motema nakotiaka lisusu classe te mais maman mpasiga wana te mama na nga azalaka te azalaka libanda azalaka na libanda azo nde ezalaka mwasi bakabwani na mobali yake naye mobali mpe atikali donc c'était ça et naye koembrasse vie ya kobongola motema ntango ya église ntango naye kobongola motema wana na ba 1998 naye koya na église oyo ejisene oyo esalanga lelo ebimisanga nazala artiste ya Congo en tout cas kosala théâtre na vie nanga na sonjaka yango te nayebaka yango te et papa Gabi muta poussanga na sala théâtre papa Gabi Kiwaka mon président je vous salue là où vous allez papa Devos président Gabi Kiwaka vraiment ceux qui na lelo artiste ya Congo nazo jouer malam na kati ya scène eza pona papa Gabi Kiwaka vraiment nzambe apambola ye po ye muta tindika kangai enalinga yango te a force kanga le bisala okoyeba oza ekoloninga naza mongo mongo sikoyo sala neti role ya bakoko ya bamongo wana sala ngo kanisa koko na bino mo boye enayaka kondima wana kuna tobimitelo moko te nayaka kondima na mekaka na répétition un jour esimbaka na ndenge mpe toyaka kokota na makambo yango mpe esimba ti lelo donc c'était ça nakanaka yango te voilà okanaka yango te plus na kati église ozalaki intercesseuse ozalaki nani na kati etonga oyo bapesaki yo quand même moi responsabilité mo na kati etonga toyebi bana basi ebele na kati etonga soza simple ezalaka mwa bien te songa biso mpena Pierrot oui nga na église nazalaka chantre ti lelo mpe nasala musique chrétienne ça c'est bien po naloba yango eloko oyo na kati ya émission évangéliste ekuta biso tosala nzambe donc théâtre bima na kati ya église mais écoute moto moto osala nzambe papa de vos azalaki azalaka berger kiro makambo berger papa Gabi muta sécurité nani Marie-Hélène mosali na nzambe servante na nzambe ya kosakana te Angèle Koli ndenge moko osala nzambe voilà en États-Unis bakenda na mobali na ye pasteur Yvonne Djengeli azana Kinshasa je vous salue papa bisika ozali mobali ya mama pasteur Angèle Djengeli Koli okoma mobali na ye pasteur Yvonne Djengeli donc automatiquement azwi kombo ya mobali na ye donc ekuta biso tosala nzambe tu ngaku na kokuta théâtre botama déjà mais basalelaka nzambe parce que nga nayaka nsima na bango nga nakakotaka nsima ba mama Marie-Hélène Marie-Hélène osala nzambe et puis baseri wana tozwaka full moulin na mosala nzambe baretraite nde baretraite donc tozosala biloko moko boye oyo lelo nakozala na capacité osala yango tozogene kogene age te ba 3 jours à sec bokei boye boye apotre genre bien akangi bino bokende te bokoti retraite bozwa biso abenga na ndako boye bake bokoti retraite puis tant tosala structure wana biso toyaka na bakati église donc tozalaki bana moko vraiment na kati église déjà théâtre ebimi na église et puis nga na kuti ba mama Marie-Hélène toyei kotravaille na bango si mande wana ba alisa la baki koya ba shoga ba koya papa de vos kuta bande tala bisoka na musika ale papa de vos pe papa tindi apôtre Jean Robert tindi abi kende kosunga bana ne petanga yaki ami kotisi na makambo ngo ale atikali pe libela kiro makambo azaki déjà parce que la nzambi et puis azo sala pe na kati ya théâtre donc ndenge zalaki wana après tu ko mana 2000 vraiment makambo pena ndepesaka na 2000 ti pe lelo na ndenge ekosala ki ba défunt ki roba kufi biso pe totikali tozokonteka mosala yango donc 4 na Yesu kaka voilà mais une chose est-ce que ça vous avez toujours groupe évangéliste ça toujours un caractère wana to ba chrétien ou bien botenga mo muke po to yeba bino boyaka pena
c'est total pena donc film na bino mutu vraiment zongi et puis tu boande ko gagner ba âme na biloko. Oui. Mais est-ce que le caractère on est zakaka ba film na bino ils ont un caractère chrétien toujours bien au tenga maman ndam. Bon côté ngama c'est trop dur. C'est trop dur. Nga lobaka ba bongo na mutema te po pengwa. Hein? Parce que ce que bon ni mutema opengwi ba démon bazai katno ba koya sur double. Moi nzambe apengwa atika sakoya kaka. Akoyi potwa mokila nzambe. Oye otelemi nzambe atelemi sur poti su bango. Lokola mutu azo tambwisa évangéliste yango aza pasteur Kobla au papa Gabi na papa de vos particuliers mukumba wana. Donc ezaka na caractère chrétien. OK. Ezaka na caractère chrétien parce que pasteur Kobla pe azo frère na église na ye bisika oyo azo bimisa bana moko na moko donc azala pe ka na groupe évangéliste. Kobla azalaka na évangéliste esili aye kosala pe église na ye bisika azo sala wana et azo tambwisa groupe évangéliste na lolenge oyo azo kamba mais ezokenda ngo bien. Voilà. Tonalité est facile pour nous. Nous penser maman na koko na bino moko et à Équateur. Est-ce que c'est facile pour nous ozo vraiment langue wana ya koloba lokola koko mo ya mungala. Te ezaki facilité. OK. Ezaki facilité mais naki komesana. Naki komesana et puis makile ezali. Et puis etikala ngai so na solo banalo ba ya mona kinda na etikala ngai. Donc on a né grandi na ba parents oyo bazaki ya moko soki ba ningala il comme ils passe ba côté mwana monoko mboka donc ezaki facilité mais ngai na ikomesa na tina tika na petit lelo alors bangala ba to Bretagne est-ce que maman parti ba dans Bretagne na bolingo na ndako na nyoso so likina na problème mon qui brutalité. OK ponga pena na ninga mamba buzo bate. OK so na mona omemanga mabe en tout cas to ke mabe de lo maman mais le quoi yeso aya to koma ko finalement ma caractère ango to koma pe o mutu pa lobi na yo potali no ka boleki na yo mais toi matata obunda boso mutabetinga mbata na tika nous autres chrétiens mais na yesu te soit bêtu na gauche tika droite na yesu te papa omona mutakufa ne kunus ko seka te yo saka mutaye ka batatu mbata apotali non te bongo te ozongisa nazongisa osali ki mungala papa nasali ki mungala te mo mutu ayo abetanga na lwenge boye ezala te fona yebo betinga point mais fona yeba fona beta nano ozongisa nano nazongisi nano nazongisi nano na posima nayebisa pourquoi obeti ngai voilà déjà comme il a théâtre ndeko moko a menacé tu peux a manqué ou soit à bête tu peux moi gifle mo boy te komelanga te pona linga pe ko mate po nga mona na se réservaka ko soit na ndega e comment baba dispute c'est ça normal ko soit na c'est trop dur ko soit na ça bogangi bandi ko lobala nini te dispute c'est ça normal msandika mo songolo mo besoin de comprendre parce que là où il y a des hommes il y a toujours ba makamba pamba voilà ils ont raté donc soit ni pe mwandambo a esili ale botiki na mino pe bosanga ba pardon net nga zala nga prêtre pour na senga pardon en tout cas so na moi na léser moninga il faut na senga pardon donc on a ngola na likambote on a za l'aise avec ndiko nanga ele o sala na sepe na ngote ina nga vérité OK nga pena ki na vérité OK na nga te ko chaboye ko sala ko pakula mascara ne lo mo isa ngo mabe mo pakula ngo mascara te bangana boza bongo siko to sa bongo o ke lelo be ko le mimba kuma ba to kuma na so kwa bangala mais na ndenga bien voilà et na ndenga bien ezate kaka lokoza mungala oza la brutalité ngi bagangela yo te ba reprocher yo te ikamo osali mabele kwa yo zaka mungala o monela kamninga non soko osali mabele ki mungala na yo osali mabe yoka c'est un mninga pardon mais oui ça c'est bien ça kende bongo voilà alors le moment parti bana combien voilà naza na bana mibale plus coco OK oui parce que jeune fille nanga apisanga coco Wendy coco nanga Wendy coco mo ya boga OK donc naza mami la PGA
Oui, aza tata na ye. Ok. Aza tata na ye, aza moulaïté, mokuse pété, donc aza neka normal. Voilà, mais na contacté ka bisika ya bana parce que moi na aza nanu. Voilà. Aza nanu donc voilà. Parmi les films Bossala na groupe évangéliste, tous ont la mission dans l'histoire. Toi to survola moi muké. Oui. Et puis ça m'a bilingue na bande bota la biso. Merci l'assistance à yo le prophète miracle vous le miraculé. Miracle vous en tout cas va vous délai. Alors na ba film ni surtout Bossala. Oui. Na groupe évangéliste. Oui. Ni vraiment et Simba yo non vraiment je suis une artiste. Otali Nazali Penza chrétien na solo. Wow. Na ba film de succès. Oui, oui, oyo penda ekota surtout. Oyo penda zongisanga pi oyo monaki na joie makasi na Jean 10:10. OK. Na le sang de Jésus et puis na yo jouer sous tata mwasi motema mabe. Et wana pena de na monaki oui na pena artiste. Ponga de nature boy na sexara. Na wana kurbanda kala banana otanga. Ezake lomo ezaka na kati na fallait kaka ebima. OK. Donc Jean 10:10 le sang de Jésus na tata mwasi motema mabe. Na maman ministre wana maman Marie-Hélène azo jouer maman ministre ngasi ko na za bokilo maman Marie-Hélène makamna sala ye wana mabe makasi. Na musuna sala ka o tata mwasi motema mabe na zuba shoga na zo beta shoga kota tina terrasse. Na so biloko ba shoga na boka na terrasse shoga landi musuna na kati ya terrasse. Donc wana ndi vraiment donc ba évangile ba nino so évangile to marquant. To marquer baron na biso to sala vraiment kitoko. Et puis à cette époque là vraiment à Yesu a malam. Nzambe so bien sala yo papa pour forcer terre. Gérance à succès ça bien. Gérance à succès ça qui bien parce que ceux qui to sala kana gérance à succès terre ya mais lelo maramususu. Ni maramususu. Parce que na époque wana biso to zo dia ba code. OK. Pour WhatsApp ezakate. Mais mutu moko bazo bengo banda soki niti na inte normal. OK. Omona. Tozo so pe ba occasion musu mais sikoyo bien na biso ezaka ni. Apôtre Jean Robert Ngonda za ko tala biso miso bouger te papa Gabi ba surveiller biso na papa de Vos. Oninga comment ça ba appelle musu omona o. Et puis non, papa de Vos anda linga te ko pesa nga numéro nga bi anda batelanga. Anda batelanga. Quand on colle sur batiki sur mon non bana bakoli basala siko vina bango bazao batela biso makasi parce que ceux qui étaient na succès to saka la ngoyi ipani to ngato sa ba bêtise ya kosakana ti bonga bobunga penza to ngato bunga pour ozo so cadeau moko boye biso so ba cadeau ba or ofandi boye mutaka belo or mo kete kango boye ozi pe mbongo ebele e ba pe mbongo to sana ngoni osana ngoni jeunesse peso ka bilamba Kabilamba ya moko ti pa mado va kuna kosomba bijou. OK. Osala ngo iloko te. Omona mais na pambola kanza parce que tozaka na ba formateur à malamu. Do bazaka pena ko surveiller biso puis ki repasa ka somo. Azaka ko surveiller biso oya motu ya nde tozaka na papa malamu lokola apôtre Jean Robert Ngondo. Donc na mona na mte pasteur wana apôtre na biso na ebité papa awumi na vanda na kiti na bokonzi lelo. Et nzambe asunga biso to sunga papa wana pour so to zaboye ka ba fruit na ye. C'est grâce à lui. Donc voilà. Est-ce que Kiro atika ka mwana te Kiro abota te. Abota te. Ya tomba déjà Bossala kala. Bokena otala ye. Bon. Kotala ye ba mvula ne sur l'équipe vraiment toke te po bato ba ko sala ba makambo ngo ba misika. Si vous avez un makambo na biso pe misusu donc eza idée à bien na moni eza vraiment idée à bien question pe à bien oui vraiment vraiment voilà. Alors nini sala ke groupe évangéliste Panzana on a qui maman moko qui ça shoga longwe a salué les astres maman Marie-Hélène pe a longwa ki bino tout beaucoup qui na désarroi moko boya ki na kati wana en fait nini vraiment raison ils ont la cas il y a beaucoup de groupe évangéliste pour boya qui na mon peuple moko bien pour cela que tobota pasteur le beau samaritain pasteur de la foi et na basima na bino
Il y a vraiment Caleb. Sinak, il y a Caleb. Sinak, il y a qu'après les beaux samaritains. C'est pas de la foi. Ok. Alors, Bokabwani wana ya kindengeni. Bon, nga lobaka, ezaneti nga na boti mwana nga lelo. Azokola. Amoni que non, peut-être nga vai na ndako. Pour se sentir à l'aise, il faut kende osala eloko na ye. Dans le cas, tozala qui déjà bana mikie to koli to travailler et tout. Mutu tete nga musisa nga ali alokolo ekembi. Et comme makasi fana ke comme mekango na ke bunda bitumbana mutu tel pour na yeba keso na comme makasi. Donc c'était ça. Donc eza pena bokabwanité, eza que non mutu na mtalinga ki akende komi meka na kati ya terrain atara soki akoki po azali ya mukolo akovanda kana ndako apparente fa kende pia ke kotonga ya ezala de balobaka petit à petit l'oiseau fait son nid ake kotonga ake kotama aye briki ake komeka lisano yango asaki yango ndenge nini est-ce que classe yango pesika esika kenda ki classe est-ce que alongi penza donc azwa matière oyo azaki nango na évangéliste ake sa nango libanda eza vraiment bokabonité eza mutu ameka nzoto na ende makine komeka eza normal donc eza nango mabete. Ok. Voilà. Maman nini oyo maman Pati à cause de l'occasion et à cause de banzonzing. Tout le monde a plus banzonzing la facilité pour que mon toi intégrer le monde wana. Oui, surtout biso nous avons ça pendant banzonzing terre. Biso nous avons un évangéliste parce que l'époque on a tous acquis JC Songo producteur on a biso na pe Songo te biso kozali les grands producteurs JC Songo parce que on a pe ba major bazar ba major bisadidi ba titi ba titi kalu ba porter bazaki bele mais biso ozali kana JC Songo donc ezaki principal to ki na kusala njonzingi sika mususu parce que ceux qui ont que ça place mususu ba yoki yango ezwa problème pour producteur na biso azokokisa posa na biso ko futa biso bien mamno tout bien voilà ni ba chrétien ba pagan no sangana ba pagan bon le to mo sangana te c'est pour changer un peu ma solo te ezandi ngona tout ça ko évoluer te papa natika la ka place moko oh na bana posa na yepe ipan na vivre ndenge nini ipan ni osamsana ya osa ndenge nini eza normal bo comprendre eza que ça te comprendre ce côté eza ki ndenge wana to maman to papa na papa bazana ndenge batambusaka bana wana kati ya ndako. OK. Voilà, moi ndeso ka nga kende akende singa na nga na kende na kota nzonzi nde na kenda kana salaka akomi nzambe na 2008. OK. Donc premier nzonzi na yango wana. Film wana 6 mois sakana. Et beta ko sakana. Vie de loin. Et voilà kina na vie de loin. Na kuti vie de na moni vie de loin na moni vie sans souci. Na moni ma pembele, vila nga papa na nga kokodioko. Ya fai. Ya nani obala mama do nani. Vila fioti. Ya fioti ngoma. Tozaka na ba bibish mabaya. Donc eza ko ndire moi j'aime robunga. Ese na okoka bato. Suna na benda ki yo mo mikendela ki. Na mikendela ati. Amikendela ati. Producteur on a James qui a la mtalukanga à partir à poto avant ya benganga. Abike non, ça filme mon bon. Mais na ninka yondo salango. Mutu mususu salango te. Et ko sala ke non camarade nanga Isabelle tutanga ne deuxième moko na José Baïla. Na jo sola kana bana nanga iti. Bana bado tinde ngai biloko na za si biloko jo ko mate. Baza na mboka nini? Baza na France, mususu za na Belgique. Et ko makate. Oh, mais baza ni kuyiba. Ah na rembe na rembe. Na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Le ko na bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Hotelelo. Économie internationale. Tata nangai JB Service merci. Ta biloko nangai. Obendenge bana batindaki. Ndenge pe biloko. Ekomi. Ndenge kanisa ki za mondele. José Baïla, aza mundele te. Aza kaka congolais lokola yo na ngai. Na yimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te.
na France eza précisément na Rennes ba numéro ya kubenga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soku kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soku tali kaka bui mbala moko jibe service epai ya José Baila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soku kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi ziba service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo belaza na tela baza continue ziba service ezali ezali soki baneke Angolais n'habite Nanga Angolais Zibe service et pas les amis ayeko benga nana mutu moko awa nana mutu moko awa animbo tourner na film équipe na flat parce que na tozo yoka na ba montagne nga opesa nga boye opesa nga boye ye pe producteur akakoli nde to kako nde akakola mbisi na wendi voilà ezaka kitoko na ebisi puis nzonzi na nga ya makasi na liambo yango wana part epa na biso na évangéliste nde to akokuta na James Kiala na fête na ye na fête iskaza fanda na kitambo ayisinga mama na ninga mingi mais na ningo sala film oyo lokola olobaka pe ton acte moko mais ya normal eza inné donc lokola oza na kati ya pena ya bomongo lokosala ekosala bien en tout cas na zapaki on tena binga na osala oyo koyaka ya omonde esa nga tamanga lobi eyinde la nga ebebebe bakaka donc akesala desala pe no tokutani ba casting ezalaka ana matongi a na matongi awa malboso na fana vie de lui boy na c'est na vie de lui et ça nga vraiment bien na moni ba ya Jennifer avec les photos ba ya po dina nga dia et Irène Bouyi donc quand on zalaka asangisa ka pena ma personnage Doudou Soupe fazaka mwana nga et donc ça vraiment voilà mataka nzete ba komisa nga baba donc akomi nzambe beta ya jeté voilà somoto sikoyo bino vous avez plus na kosekisa te kuta na bato ya kosekisa ebele nebite na ba scénario plus ya kosekisa wana ebite obana oseka père moko na sima ya caméra donc on a ba vie de loin bien ndeni bito so mo bien swana makashi wapi na oseka bina so bakati na seki na ngai mwana kango ezate tala ka vie de lozawa utari mupanji boye ya koko dioko obeta mupanji boye sansu so kende kuna boye vienga diosi donc ezaka ka kuseka na kuseka ezaka ma bien donc voilà et réaction ya groupe évangéliste ezaki nini tango buki mibeko na ba basilika kata mbi otila kana se ba vie otila na sisiko suspension ya gite suspension te ba papa so za motema mawa bomike mona pe ko akemeka ezaki lokumu ya évangéliste ezaki ko ya lokumu ya évangéliste na ke sala place moko boye pe groupe bisika na wuti ba côté biso pe bien donc malgré bakanga kama ba na choité na sina sala ki déjà c'était ça ba ko mona déjà vidéo bimi bien ba ko mona ba ko zwa histoire soit yo mom to ya ko betela bango et vient na musoba ayeba vient na devos musoba ayeba na betaka yango na cause na bifie ngai lo moriza ana osala ngo mais là on a habité puis na osala comme ça to na évangile to zakani bano ba bateti ce que yindi to yini sipe ya dega juste batala bi mwana ondenga kendela ba chaleur na so na boya okende ka dog na ndima ka mekini mais ça sage donc ça la nga bien et tant on a commencé comme moto tant au fruit évangéliste comme à kisika moko ça la nga bien pour to longwa peut-être tinga vraiment na longwa te
aninga nazala zala ba balongo bakenda ba sala mama mwana bango nom taza ndenge na sola na nzambe nom taza ndenge na zwa mama nzambe donc ngaza toujours moi il se dit tant de choses na moment où ba producteur wanda ko ya oui l'artiste beaucoup magineti moi bozaki un peu côté mongo bozaki bien mais côté nzoto bozaki un peu chosifié comment l'artiste moko azobimana 2 producteurs, 3 producteurs, même producteur on a route en France, route Suisse aye, abimi na parti Mélang. Producteur route à Kuna, abimi na parti Mélang. En temps, artiste boza ebele na kati wana a cause de temps mupi kota 12, bino tout basi na muta lo bazate pour que okota na film. C'est vrai ça. Oui, le bama. Moi je bénis l'Éternel parce que bien le bar toujours tous arabes m'a formé. Tout tapina le malam. Tozala koyoka soki papa na biso alobi fion tozala koyoka na ye ti oyebi biso awa bavie na biso baza kokanga mpena moto abenga biso aboyi na ye apesa ne numéro te oaprotege biso peut-être soki esalama epa ya bato mosusu nayebi te producteur nani aotombola mosapi loba koselanga makambo mpona aloba siko nga moko loba koselanga makambo esalama te ke poto te biso tozali dia na succès ipani toloba mpe babilo bon succès tozali dia na succès te toki epai tosonga mpe tokende epai tozalaki dia na succès epuis ozalomona ndeya makasi ya vert wana tozaloswa mpe déjà mpe bacode epuis tozalaki na producteur oyo aza koassume responsabilité na ye tozala kokeluka nzonzini te ngai natika kokeluka nzonzini te ke nakende mpo producteur moko nayebi ki aza kuna aleka ngai non mais il faut se respecter moni nga aloba yango boye soki toyeba 15 jours tokufa mokili oyo etikala eza na makambo soki okosala moto mpona ka ozwa mbongo mpona ka obima ozala vedette osala ngo te ozomona toza na biso bato makila ya nzoto esalaka mais eza elo mosusu mpena oyo nga na osala yango te esiko na okota yango te. Je me souviens un jour Eric Ewela notre caméraman ya évangéliste babetaka tele na producteur na nga moko oh melanga ndenge aza wana kutu abisia nga na obenga ye bazala na gombe isolo nde na aloba ngo Ewela ayebi yango Ewela benganga oku ndenge eza boye producteur moko aza awa boye ngabi isa producteur wana nga na nayebi ete de 1 de 2 60 posa na nga ya panga na zali na ya kuna te na gombe bu producteur nga zui kozwa zui ka telefone afinga imbécile na yo lakisa ni okanisani sikoyo baparaki $100 soka na ye ya zui $100 soki nga na ye te Eric azui $100 Eric aza $100 ozomona tozalaki dur te seulement ke tozalaki na baprincipe po moto alibanga alobaka ngele wana ekotanga te lokuta wa mwa mwasi ozo comprendre tozalaki na baprincipe moi personnellement na rapida lokoso te na vie na nga nde naza e nazomela ngo normal et tout soki lelo naza na to na motu na nga lelo aza te aza musika peut-être pour na lelo peut-être et puis etangami nzambe alingi ezala ndenge wana motu naza musika par là tu comprends ça na mwasi te ana mobali mobali nanga peut-être kozala musika et puis nzambe alingi yango ezala ndenge wana po tozala kobanga vraiment koza na relation na bato ya musika et po tozala yoka ke basakana na bafille baproducteur basakana na bafille et tout ezala mpe obangisa biso tozala mpena kolinga ngo vraiment te mais entre tabino na bino bato bolinga na vie bisika bato bazali sexe mwasi na mobali balingana kaka balingana kaka ezotala siko bino moko nde bomemela makambo yango ozomona balingana kaka mwasi aza mobali aza oso totamboyi na nzela ezalaka na deux section ele kaka mwasi na mobali omona extraterrestre te donc voilà tant que sali émission plutôt j'allais dire comme ça tant que
oye kosala film akomi nzambe après ba film nini ya kolanda lisusu okomi na on rythme wana ekomi habitude tout ça. Bon basi on appelle ça qui na facilité étant na comme na yeko sala akomi nzambe na vandaka na ngapinza na vandaka na nga na osaka ya évangéliste ya télévision et tout na ndenge pe internet yeko ya lisusu ali to comme kota. Donc na okanga pété parce que tant to tourner to zaka na ba pesa biso ba titre to kaka boy ma parti milanga ndoki wana titre mais yo yeba ki na ote mais na kanisa bisika ba onyo so balinganga bazali na ata mingi te mwa muke na sepesa ka bango na mwa musala na salaka parce que mutakoka na via zaki donc voilà théâtre lelo na oya lobi bino mosalaki est-il comparativement muke? Oui, théâtre eza na moi différence muke ya option to salaki et zalaki ya moi net na ghetto et lelo et théâtre évolué makambe belé quand yo kota na théâtre et voir même tout comment retourner ba site moko ya kitoko ya malamu boki bo foot flat bo tourner et tout et mais wana ezala vraiment occupé te bisikaka bo kende bo sali mais biso na tawana évangéliste c'est pour na pe bandako parce que na minute wana utaza la tabiso ezalaka bio mba faculté de la salle. OK. Ndaza la tabiso ouais to banda mama okala et puis tant kala bayaki à côté pe na li wana ya bulata kitoko ya kopona banda kwa kitoko mais lelo l'équipe vraiment et l'équipe parce que tout le monde a fait ma innovation ya malamu et bactère ba comme peut voyager puis à qui a mariage à solo et tout donc comment innovation ezali ya ndinga malamu. OK. Lelo tango zomona bolingo bozaki nango à l'époque lelo zali sous-souté tango kutana na bandeko na yo ya théâtre na banzonzi bolia bomela otiki masanga na yo otiki ji na yo okei ndeko garder pour na yo omeli ne peut continuer sans pourtant penser mabe mais lelo bandeko bakomi et puis un peu na distance bandeko mobanga ninga na ye comédien wa kumubanga ninga ni comédien tango zomona biloko nyo surtout izo yipsa nini ozo kanisa nini nango kisi kaka ou bien poison en fait nini siko ngape kamusanga na loba mama bandela ndena bandela makambo ngo ko izo continuer ka tili et ça la rapace parce que on dirait côté na biso ya théâtre izo beba or quand les alaka kota ba musicien mais lelo excuse-moi théâtre comme ko beba ko makamabe ko tibele et tozo yeba te ravani na nani nazolimela nazolia na nani mutu wana tsazo kende boye ndako na kota bini za uti wapi donc yo sala moi passe yo sala passe izo sala penza passe état que humain état que mutu pe bandi musala ngo mwa kala yo sala passe na ba kofinga na mambebele bele yo sala ma passe donc OK. Est-ce que tokolo ba Mama Pati juste un tour déjà pe na chaîne ndeko na yo si la bisalo pour un film déjà sala ngo pe déjà oui na sala un film moi belé pe mi balé mi sa te na sala film moko oui na kati église na jouaka côté à musique voilà facile côté ndeko Bellevue déjà alors ce qui Bellevue kuna sala rapé moi mingi oui voilà pas Bellevue sala comme mingi na bandani liku ko jouer et pas Bellevue parce que tant Bellevue azo sala ayesi ka koti na yebi na tourner film moko oyo vraiment Bellevue bandaka na yebi na liboso na bandaka ba film mususu nga na yebi film on ayaka vraiment ko sala wana belle azo banda film na ye makamne ba film oyo nazalaka mama ya bobo nazika ka loboko donc film on na bandaka pas Bellevue pas Bellevue on peut tourner kala avant de tourner kala. Alors le dossier à ndeko na biso Milo ou peut-être lelo bandeko mususu bajango autrement ba penser na ndenge na bango ba commentaire mabe moi Belgique bandeko mususu ba lobi mabete mususu ba monyango normal likambo ya soso ya Congo albeti li sura lobi ke pourquoi ba député
bazoya na mboka na biso Congo lokola baza pour voter bon très bientôt là pour voter utile tolinga tolia tozala na soso ya Congo donc soso ya mboka quoi soso mboka aliaka musika te soso mboka azalaka na biso azalaka na biso même sous ba pigeon soka ya le à voyager ke bande comme sous ba sepelité ba moni tiza attaque Nathalie émission na pour l'équipe bande qu'on a biso ça Nanouchka TV. Oui. Alors, réaction de comme sous pesa mabe ba muni que maman Pati Melanga a attaqué ndeko na Milo par rapport à likambo ya soso ya mboka. Na habité. Neti soso mboka ngana okyoka siko. Na ibete la kisini. Soso mboka mo la kisini. Ngana répondre kaka ndingi zala kaka ba tunga question na répondre. Ndena lo baka toujours ngana rancunière te. Bao bayebi na so sa mutu nyonso na mutu nyonso to bien na pamba mutu te oui ko take Milo te banda lelo ti lobi parce que Milo azana doyen na musala oyo et puis Milo c'est ma sœur to partageaka so to kutani to solo là donc to yebani ma muke na ma Milo 50 nga bien ke Milo 50 donc quelque part ande ko na nga mongo to nane problème te bokila lo kondo ane problème te na répondre qui et puis na ko attaquer était ceux qui mingi ba clash ba chaka oyo ba chaka bochaka fa bo ma émission na osenga ka mingi soko moni bio abon faut kota na carte émission ko lekate kota na carte émission parce que biloko zo pesa biso ba ranking na bato eza ba biloko bino bozotia biloko bino botia bo kati bo sangisi bo tie po émission style ma ponga na bi pa na talamaka ocho chate o talamaka omona siko biloko wana nde mutatali na émission te mbala moko ali alobi mabe le côté émission tala Milo c'est ma sœur banda lelo ti lobi to ko bi na Milo te jamais ande ko nanga so na moni le moko bebu na obenga ke 50 ya ndenge nini to so to kuta na utuna banda na koma na carrière nanga boyo na problème na mutu te bango tu bandi ko nanga na linga bango na yamba bango na sana bango bien donc ils ont mouvement attaqué à répondre mais quand on est une émission là c'est tout mais quand on va tourner par rapport à Sila qui Milo il paraît que à lobby m'a bien à combat Sila mais quand la réponse nous il a qui comme si au lobby Milo a fixé là qui n'a bien moins c'est demandé tourna qui po lobby ndenge zo lobama que 50 attaquer qui Sila si on a tala ke mission mo ndambo oyo na lisasa talisenga na mona ngesika afinga kisila te na tuna kisasa ngabi est-ce que Milo afinga kisila ce qui Milo a répondre Milo aza intellectuel ça n'engage qu'elle et puis eza ndaku na bango nga kokota na bango te ngana neti cousine neti mwana papa leki mwana papa kulu bala papa kulu so basa makam na bango so baboy papa le babite tete wana makam na biso yo mwana papa le ko kika ko kotsa mutu kuna teza makam na bango ngape na yebi na ngate donc isa ko engager Milo donc Milo le bande ko loba e engager ye ngai tali ngai te na yebi na ngape te pourquoi loba ki bongo na ça pe na problème te ba réponse on a répondre ki wana parce que e engager ki Milo mukolo na kanza Milo un jour oleka awa émission na OK au retour na ina peut à répondre autant que toi émission toi ko lobela mama mususu ba te ko sala publicité ba kombo ya bato on netinga na ye Pati Melanga eza ba question mususu ko na ko boya ko répondre en pour ezo sala neti bote la biso ba problème oyo yebité ozo mona et puis ça ba émission mususu na nga pe suko leka kate autant ko leka yo c'est une émission na ya malamu mon bateau va recevoir on va recevoir ma bien en tout cas tout ce Milo vanda aza mukola yi marmina zo sala alors on a ndeko bandeko famille bota ba sepela yite mon muke oui ça va nini est-ce que maman patako ko s'excuser te par rapport ya ba o ba zwaki ya ngona compréhension na ko s'excuser te parce que na loba yi mabete OK et puis naza très à l'aise na loba ki mabete na loba yi mabete na loba yi mabete teza que ça qui mungala te mais na obi mutu oyo azo s'excuser c'est-à-dire ayebi likambo OK ayebi likambo yango s'excuser
toutefois et biso ba nzambe tolobaka nzambe ka kata likambo nga na biki na lobai na nga mabete na na esika ya ko s'excuser te ezala na Abakuk ezala na libo na famille Bota na na esika na ko s'excuser te parce que na lobaki na nga mabete na répondre quand émission que Milo azana est libre ya ko répondre la question na yaza intellectuel aibi makambo zo sala en plus liko nango bakende bazonga bango nyonso bakitaka papa pe lombe po babima na limosopo ya papa elombe ezali tingai ozotsanga matata ngana mama Marie Hélène toi na papa na biso pisika to bimi suka suka tato bebani ngana mama Marie Hélène et puis mama kana lingota sa ma pasteur nanga OK suka suka ni tozonga kai papa donc botia biso mindolo tato bebana tato nini botika biso to bebana to bonsande na biso OK oui ça maman Milo ndenge nini peut-être tam supataki vidéo wana bi patia lobi nanga penza boy est-ce que moi rakini za la kana mote na bi ke Milo amuta mayele OK 50 pena amuta mayele pour à part théâtre Milo atanga atala ki émission atala ki émission azuki réponse nana eloko na website voilà ça c'est bien alors tout le monde cité na biso déjà nouvelle et Libiso, il y a cela 3 jours comme ça, il y a Ndekonabiso Bidelin, Charlie Nongi, après super au monde on a Yves Nongi va monter belé. Très bientôt là, peut-être tout ça est fort. Alors comment et pas Bidelin, on a monté dans là, tout va solo là, il va faire des anini par rapport à bamba pota wazanango, to kimbasu. En fait, est-ce que tu t'es sur un Ndekonabiso Bidelin pour na oisa bongo ba problème comme lié, il y a ba pota na makolo. OK, ngana oti yango lelo. OK. Non, lobby, de Konanga Sami, on t'a eu ça qui ngaye, mais non, on a 8 ans, Robenga, il y a Charlie, parce qu'il y a Charlie, il faut autant là-bas, Robenga, parce qu'il y a Zarpé, un monstre Robenga, et puis mon nom téléphone. Il y a qui n'a benga, il y a Charlie, il y a Kaye Mingi, ou tout le monde bien, Soulara bien ma casse. Il y a Charlie, à côté de Sanzambi, na Marambo. Nzambe pena so kotisi na likambo yeba ke ozana récite be bible bi à moi la vengeance à moi la rétribution munoko ya Charlie eza po loba mabete munoko ya Charlie eza po pambola bato ndenga na lubanga munoko na ngeza ko loba mabete eza po na pambola nde bato donc soki bitumba na ngai ye na kotikela ngo ka Nzambe a venger Nzambe abunda po biso to abata makasi te pena yebisa ka Nzambe boy papa tangu bato bazwi mokano baosala nga mabe yo omona to lokola yo omonaka lokola biso na bango tosalamaka epai na yo donc yo kota likambo na bato na yo bayangani mabe mpona ngai yo kotaka likambo yo swa charge na bango ya Charlie na souhaité ba bonne guérison et okobika okoma bien na kombo na ngone suma sana bien akay ya Charlie ya mona beko ngede sani OK toujours combattre mais jamais abattu. L'ingolo bakazara likambo na moto te mon vieux Charlie en fait des années après tozo yebate tozo yebate neti nga personnellement na yebate yo une nouvelle balobi za mbasu moto anga yebisinga makolo mibale makolo mibale eza mbasu ota mbasu so moto abwakeli yo eza nde abomi po ngai na obelisa leki na nga na mbasu aipa na nga na mbasu fo mona pota wana so baosala passement na bimaka libanda soki alali te na butu nga alalaka na butu te po ndeko na nga azoka pasi akolala na ndenge nini azolela butu 5 heures bi yaya pota mokie boyoki pasi boya mbasu pota na so ebandi kobimisa mai pota ne ana depase kisi nde kisi douleur so to sisa na olakisa yo photo ya leki na ngai na telefone na ngai otala ndenge mwana mwasi epi biso to abata minene ndenge pota esali elie ezolia eliko epi so okutai na moto malamu te yango eliaka misuni sikoyo tous les deux makolo mais source ya bambaso ezaka fete nini en tout cas personnellement na oyeba te OK na oyeba te moto ayebimaka nyonso na mokili ezaka Nzambe Nzambe nde ayebi pourquoi eutaka wapi eza mpona nini et tout donc voilà na kaneti ya vie de loin nga moko nazozala vraiment émotionné vie de loin lelo alinga kozala plus na baartiste vraiment lisusu te ndenge azalaki liboso so bo remarqué
au moins na ba fête azala te na matanga bon na bidelo ya kasuste et asala eloko moko azona ndako na ye kuna na mitendi donc veut dire que azalaka vraiment na artiste surtout akoma na musika pour etala ye donc néanmoins c'est faut attendre dimanche voilà to koma pe wana dimanche so 8 ans au etala vidéo ti na mitendi kuna et pas pas tonga banda kuna ye muta bataza na problème na batu te muta bataza azalaka na ye mutu moko bien nga na vanda na vidéo boye au vandi boye il y a kinda ke soumis masanga yo servi monsieur me prise manga munyo mais Charles so akocha bo sepeli ye moko zo servi bino olieni ozuma ke mutu azalaka bango na ndeko na so fiso sai o senti que batu bazana na communication ba moni batu o ya bango voilà donc en tout cas bo sala muta boye mabe pourquoi mutu abato azalaka ni bien na batu na kaya tono tozo kena tchaka Congo tona kotika na TVC médical kuna na kenge na ngiringiri siko évolution ezali ezo senga mamba mbongo pour que ba futa kuna pour ba kota kiango eti moi ya nyongo et docteur ta tête ya ndimaki ko accepter ndeko ya pour que a garder nanu amnaye que lui qui était père dango mais ba mbongo ezo senga pour que ba futa ndeko esenga ba mbongo ebele papa mbongo ebele artiste mbaso wana yande likambo ti doyo ka mbaso wana mbaso yande likambo onga nazomona papa na ngai qui se sont marana tongo 2 jours esili 3e jour faut somba kisi aza wana kozwa kisi ya tonga batonga ya mai pe bazozongisa automatiquement muta komi paralysé akosala eloko moko te bongo kopasi nango eutaka nde na motema moto wana eutaka na motema surtout so babakeli oyo ya nyoka wana nde so eza somme lokolela namona ndenge makabo nazomona eza eloko moko vraiment nalobaki bandana ndenge nini okibwakela moninga malamu maladi pour vie na eza ya ye okoma jamais neti ye ozwa elongi na ye te chance na ye nzambe atinde na mokili oyo ozwa yango te pantalon na yo ekoma yanga te robe na yo ekoma ya yo te okobwakela moninga maladi mponi a plus likolo na yango biso toza mortel tokokufa totika mokili ekoleka ozomona ebiso totali mokili eke na suka oyebi esengeli na biso ko tobongisa nde bomoi na biso bible ezoloba rachetons l'état car les jours sont mauvais ozomona bapoise comme bipai na bipai pede ezalaka eloko ya kobombana pede ebima nango lesbienne ebima nango ekoma nango donc makambo mabe ezobota chaque jour mama azobima na mwana papa azobima mama abima na mwana ya mobali papa azobima na mwana ya mwasi leki azozwa yaya azozwa leki ozomona tobongola mitema ive tobongola mitema toza bato mbasu batika yango 100 francs na yo kaka so 100 francs tokenda 100 francs na yo po boma mungu. Pour moi c'est malheureux nzambe ka batela biso nzambe nda batela biso alors maman tokumi na suka lilo bana ba chrétien batela biso na ba fan na yo pe et prochain film pas kuta yo wapi bazela wapi éviter pourquoi pas que ça peut chaîne na yo moko lelo komi nango likamba ba artiste nyonso on est comme fléau to lo ba bongo numéro de téléphone et puis mbote na 2-3 personnes batela biso merci beaucoup et ça ira bien. Je bénis d'abord l'Éternel pour na plateau ba vandi singai et na pesi nzambe merci parce que yé mutalinga ki na leka awas ni tete nzambe na koki koleka awate nzambe nanga azwa lokumu ye star des stars Jésus-Christ est mon champion. Merci beaucoup pour Nangulu au Salibiso et bon on a opesa batu nyonso o bazo talanga o bazo monanga bisika na koti o matando ike na bino o basalon na bino o magasin o misa na bino Zambe a pambola bino bisika bozali ba gros bisous na batu nyonso oyo balingaka parti melanga wana na moni maman Brigitte Mbanza Tour du Monde à Kenda des gros bisous na yo na bébé Jonathan le Mbingazor na mwananga Annie Mwasalibala papa Lido des gros bisous na bino na Bosanite Blandini Koma moba mwasi ya bato ya Blaise Okito le champion de Belgique na leki na ye Pichu Ikoma na mwana ngai
Jacques Abanga Apwa na kati ya Liège, des gros bisous. Na Bosante Katim Pongo Pongo na ya Marie-Jeanne, ba gros bisous na bino yangwana bana poto ya tongo. Na Bosanité Karine Manessa ya ba Karine, des gros bisous à toi Maïnga la perle noire, des gros bisous à toi Debut Dubs et na Greg le Bingazor et na Yananga ya Motema Lisusu, Claudine da Silva Motema ya papa Bruno da Silva, des gros bisous na yo et na Bosanité bana groupe évangéliste nyonso, papa Gabi Kiwaka, mon papa Devos Musoba, Ali Sala, Ali Bavukayo, Ali Sala na tombelio ba condoléances bisika ozali obungisi leki na biso, donc ba condoléances bisika ozali veilleur mortuaire Ali Sala na profiter pena pesa programme ezali vendredi lobby veilleur mortuaire les ali na Kimbangu boya tolela elongo et na pesi mbote na Iges et motindola na mobali na mwasi na ye Iget ekola, de gros bisous na Nicole mère aboupa na mobali na Gila. Vous êtes tellement ebele Nzambe apambola bino bisika bozali soki bolingi bobenga na numéro nanga 089 17 20 445 na ba obaza bisika plus 243 89 17 20 445. Mbote na bino, mbote na Tres Kanteza, mbote na Papa Gauthier, l'homme à la barbe blanche. Je vous aime. Bye bye.